chaîne www.nazarientv.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. C'est un garçon au Kangaï, parce que vous savez, c'est un garçon au Kangaï. C'est un garçon au Kangaï, parce que vous savez, oui. C'est une sœur qu'on n'a pas eu de problème avec lui, avec elle plutôt. Et ce qui est arrivé est arrivé. Et puis dans Zobimananda, c'est une belle maison, on a même les images. Hein? Mais Abimi Nanda coûté pour que soit il y avait un bailleur on a soit il mais Abimi Nanda il faut une raison la sécurité que awa ndé va comme l'officier elle n'est plus en sécurité. Elle préfère quitter ici parce que Batunia sur la baille résidence n'est awa. Avant on a en fait parce que tu as bien un masqué. Alors junior Néonin, avant ça c'est gagné. Alors Placide. Ah, ça va. Pardon, allô Junior, ça va? Ah ben c'est net. Bobo, comment est la Tiffany? Ça va yaka na place na biso yaka. On a bindé tout ça là. A tout ninga. Est-ce que oyeba, ba image mo tout ça qui yaka la wana boye na comité qui est na preuve à la pluie. Est-ce que ezali? Ah prof. Tout ça là na comme tout kilo fort. Bien, ça va. Mais tout dans lobby va tout dans la main, la CP li kaka. Courage. Aye mambo yaka. Le père conseil mon boy. Bah, un fan là. Mateo, il va à la place. Et bien, il y a un bouton. Il faut ça l'attention, ma casse. Quand un bouton a bien gué, c'est chaque crédit au bien en aille. Pour que tu mettez sur un gars 22 à 23 heures, parce qu'il va filer très mal. même le monnaie. Mais c'est chaque crédit bien. On peut se dire, chaque crédit pesant, chaque crédit bien en aille, on va se série. Dans le cul, il y a des films de Sungi, à Bengue, on a expliqué moi qu'il y a des gens qui ont des flèches, maintenant. Il y a des mamans là. Si on a regretté pourquoi, on a qui la caméra. Dans ma maison, on a une tablette, mais le mouvement, on a monté. Avant, non, ça, pour aller pour faire voir, aller à Assim, ça m'a bio, ma foute à moi, boisa, non, pas rouge, on tombe quand même, mais ça, c'est ce que j'étais pour moi. Voilà, fais ce que je te commande. Ça va dire à la piste. Là, on va te commander, fais ce que je te commande. Merci beaucoup, très cher fidèle téléspectateur. Wana Bouto Yokeza, Boya Junior, Mousse, Boya Katia Zoloma. Yende Mouzazo Bekelanga, la présence de la conseillère Nanga, la présence de maman Nanga Mouzazo, Azobe Takomate, ce que mon ami Wana. Nakata Mobeta Naye, Abeti Masolo, Mibali. Abeti Masolo, bakombo ndenge atangi alobi te na ndako wana akendaki bisika bapesaki ye mbongo bisika basilisaki ye papier akutaki bafiche ya nani oyoki yo moko na monoko nayebi te soki monte akozongisela ngai se esika akuti bafishi ya evangeliste epi ntango abimaki na ndako wana moto asuka abengaki ye nani le prophète alezi avant on a un prophète parce que tu as bien un numéro masqué. Donc junior azobetela nga lisolo ya solo mais amaske bavrai nom ya bato oyo batindaki émission mpo na nga alobi bapaster wana bayebisi ye ke Tiffany trop c'est trop. Tiffany asali bamabebele mpo tozoloba baverité. Est-ce que olingi obongana vi basinise papier bapesi enveloppe akati na kati ya enveloppe akati wana babiye ya $100 baprofete yango baza na bambongo baprofete yango baza na bakisi baprofete yango pataki ndenge boteninga lobi wana nyonso. Donc ayebi bavrai nom lelo nazoloba bote na kodemontre bino bapreuve nyonso tuti na suka. Junior ayebi bavrai nom ya bato batindi parce que lorsque Junior a invoqué namonaki bafiche ya évangéliste oyo atyamwira seke lingo olobani na makita wana aprécise bien namonaki bafiche
et puis moto asuka abengaki ye eza prophète comme eza mission oyo asala nanu mpe na vie bapesi yango kopesa balobi awa deja ozwi mbongo na biso oyoki ye moko ndenge azoyebisanga awa yo ozwi mbongo na biso il faut signer papier donc il n'avait pas de choix epesi ye bilobaloba nde komoni ti aye koyebisa nga vérité tokoyeba te na mosusu mpe nguya nzambe pourquoi n'enregistraki yango et que peut eleka mais j'avais entendu quelqu'un me dire enregistrer makambo junior en l'eau et de Dieu j'avais enregistré tout ce que junior disait na santaki na dire na ye basourire moko ya lokuta c'est pour cela j'avais enregistré même ata soki bozoyoka ye bozoyoka ke aoloba lokuta je me suis posé tant de questions totikali na kati ya baquestion entre conseiller na nga mama nautaki France et puis na témoin au conseiller na ngai ya nabandi boyo tovwana ye na mituninga bi baprofete wana bakosala nga mande mpo na nini nga nayebi bango te bakosinitio bapapie mpo batuna adresse ya ndako na nga zonga nsima okocomprendre ke le prophète ayebisaki ngai ke bazoluka adresse ya ndako na ye natangisi bino mpe na texto maintenant junior mbuzi oyo alekaki kotémoigne confession ye mpe lisusu arepete ke batangi batuni ye adresse ya ndako na nga basignesie ye papier bien aimé dans le Seigneur yoka mayele mabe ya mwana wana akei na ndako ya baprofete wana bainnocent ya bato alingi tout simplement apesa bango ber note bien ke avant bamakambo wana le frère junior asombeli nga miel aye kopesa nga le pourquoi asombelaki nga miel alobi mama na bango moto azwi yango so alize pa mama na bango siere na yebi yo miel bapoison ekomi mpe hein je ne sais pas le pourquoi miel avant makambo wana donc junior ake tout simplement kopesa ber ifo baprofete wana basala nzambe wana ye moko boyoki na badiri nazoloba na komprenaki place oyo naza place ya mabe place oyo baofilime nga allez-y comprendre na nango afilimaka bato à l'occasion de rien ezouta na monoko ya junior ezouta na monoko na nga te lorsque nalobaki ke bacorrompre montere na nga bato batiaki nga te boyoki koma ye moko alobi ye moko azodeklare aye kolakisa nga na lere azobetana boyoki alakisi nga bapreuve bafoto donc ake na ndako ya bato na ndako place nga na boyaki $3000 junior akei kuna na camarade na ye bakei kosenga bapesa bango mbongo wana pour ke bango basalela bapasteur wana youtube soit disant soki mpe na site batielaka bango biloko alors bakei na nkombo nani ya certifani oh papa certifani afutaka biso te omoni cahier de paye na ye omoni cahier de paye ya junior junior afait que 3 mois et demi batia longo na mois de décembre nazata na nyongone te akei koyebisa bapasteur wana pesa biso mbongo wana oyo olinga kosala na ye biso tokosala na ye maintenant akangi bango bafoto akangi bapaster wana bafoto akei voir même kobebisa robe na ye alataki robe apembe parce que azalaki na mission na ye abebisi robe apembe nde bozoyoka tozobetala lisolo wana oyo junior azobetela biso kisi ya ji apakoli aye kolakisa ngai pour me dire que cher bakendaki bapakolanga baboui bapasteur yango bato bapasteur ya kisi moninga junior ake na mission moko na ndako wana mais junior ake na double mission ya kosali réputation ya basala nzambe wana mpo ntango mabe ekokomelanga oyo ye basinisie bapapie place basinisaki ayebi place bapesaki mbongo ayebi akei siko kokoselaki eza basala nzambe wana et de deux ake na mission aswa $3000 wana nakomema bino na preuve ala boconfina faire confirmer bino comment est-ce que akendaki na ndako wana na mission kaka ya kozwa $3000 qu'est-ce que junior a fait après avoir ya kolakisa nga tout ce qui m'a montré elekelinga na se poser ma question basala nzambo nayebi bango te mais junior me confirme ke akutaki bapiche ya évangéliste na ndako wana akutaki mpe moto asuka abengaki ye prophète atuni ye ke olongo epai ya tifani yaka nao na bangambu na biso kote ozoka koma ye moko na monoko na azotanga bakombo na moto ayebi te ke nga na enregistraki ye na bobata qu'est-ce que junior a fait le même 23 na futi ye nga na kei na nga
Kikwit na voyage na mama na utaki France na kezwa témoignage ya papa na bango. Arrivé à Kikwit, j'appelle Junior na tika te na ndako parce que topesaki émission. Dans le premier Junior, comme moi j'ai voyagé avec mes conseillers, tovandaki na conseil secret. Na lobi na ye, zonge ko basali ya nzambe wana yo lakisinga na bafoto awa. Junior akangi bafoto ti ya babik. Azwi me na ye, atie na bik akangi yango foto na papier. Alobi ser o papier oyo, l'air bazo, bino mo bozo ke kundenga zoba. Papier oyo tango basinise ngai po na vi na yo. Et puis, enveloppe à kaki oyo, ameni enveloppe na ye moko boîte pour la mesa ba. Enveloppe à kaki oyo, ezali deske la pesi na ye mbongo. Ba pasteur ba bayebi te akangi bango ba photo. Na ba paya na bango ba yeto tala lié bango, akangi bango ba photo. Bazo mela masanga. Aye bola kisanga. Ba pasteur ba batana kisi, boy na bola ise zonge pa na bango, comme nga na zo reconnaître na sali bango ma deke. Na yamba bango na émission te bango ba ka ba bomanga pona ni zonge pa na bango sala lokolo komi camarade na bango to e ba réellement ba nani bazo tinda. Les juniors vont tenir dans le bali, c'est sur le cola, Moutassou qui a déjà qui prophète, c'est que va y avoir on a décembre, là on va bien le 23 décembre au lieu. Oui, où sont les 2014. Abi le cola va prophète, au lieu qui est mon négalo. Moutassou qui a déjà qui prophète, le numéro inconnu, c'est que prophète Moutou, va tindi, va ngom, va y combiner pas là, n'a dit que, auto confirmé, zonga puna. Avant on a un on fait passer un numéro masqué. Alors Junior, avant ça c'est gagné. Alors Placide, ah ça va, ça pardon. Alors Junior, ça va. Ah ben c'est net. Bobo comment de la Tiffany, ça va yaka na place na biso yaka. On a bindé tout ça là. À tout ninga, est-ce que oyeba bah imagine tout ça il y a Kalawana boye on a comité qui est la preuve à la pluie. Est-ce que Ezali ah pauvre tout ça non comme tout kilo fort bien ça va mais tout dans lobby va tout dans la main la CP li kaka courage ay mamboya ka no pe ko conseil mon boy bah enfant là bato ay banina la place bien déjà lié à mbongo a évité choix ni à osala yango bana kotika la bakiti baso na tunye parce que mission ba pesa qui est qui la makasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Na la keti petit dans quoi wana junior atika nanda nemo avec leur prudence na tiki chambre polele na tiki cuisine polele na tiki douche polele junior atika nanda pour mobimba na komi na Kikwit j'appelle Junior azo yambanga te na ebisi mama oyo tokendaki na ye ana c'est lui qui a vécu toutes les choses na ebisi mama nazo pressentir mabe natikaki mwana bato na ndako bazolukisanga est-ce que basali mwana bato mabe te mama alobi na nga non nzambe azobandela nzoka nde Junior azoyambanga te mpo alingi na ye nde koyambanga te amontaka na ye bémission te mpo alingi na ye komonte bémission te bien aimé dans le Seigneur jusqu'à ce que natindi petit frère na nga ilaki elongwa lipa papa kende ti na ndako na nga kutana na moto natiki na ndako pesa ngai na telefone mpo lobi il faut plutôt dans 2 jours nazozonga Kinshasa nasolola na ye moi je fêtais à Kikwit le 24 à le 25 j'étais à Kikwit mais le frère alobi ke ngai awa natindaki ake filme soki mpe réveillon soki mpe le 24 soki ya évangéliste or mission nga natindaki ezalaki akende kokutana bato balingaki babomanga mpo ayeba bandani yango bazotinda bango lui ici témoigne nga natindaki makambo baréveillon yango ngai na ye et chose grave bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'envoie mon petit frère
Parce que si tu es chez moi, au moment où tu as des bandes, en monoté la caille. Junior a su bâtir sa boîte de cola mesa. Lorsqu'à quel point on a mon petit frère, le petit frère m'a côté tout les si à bien modo du moyamé de ton ami. À lui parce que je suis malade. On lui dira, mais ça, soit téléphone plutôt sert à donner. N'a plus les juniors, qu'est-ce qui se passe? On non sert n'a donc à bien dire, peut-être au tina tina non mais que l'on a socorru. Ok. N'a plus les petits frères, est-ce qu'on peut être une ligne à votre malade? Oh oui, n'a mon yaga, moi pour les malébas, comment les azobé là. Na bengi ami ya junior azali mwana ya mama lupango. Ba yeba ile peka kanenge to kosa lupango. Na il s'est dans la junior azobé la dès qu'elle a caillé tout. Lui me dit ah junior azobé la tête aux ala qui na yé awa. Azali bien. Lobi na butu to banda kine le butu mo bimba ça na bien. Abeli erna. Na bina azobé la. Non les junior azobé la na ta zo kosa là. Parce que azali déjà na mission ba pesa. Bien aimé dans le Seigneur. Naïdisi Junior, Nazo Zonga, le 26. Pour là, la tête passée, na 3h du matin, na minuit, na 23h. Na olala na parking, et na olala na ndap. Au fond, on l'a ndap. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Junior a fait? Comme Aïba dit que Nazo yana maman wana photo, mission ya Soukambale Junior a sala na ndap na nida la kini. Loko la maman Nazoya, le Seigneur dit Junior a sali là. Azui, il va coucher, bien aimé, excusez-moi avec les termes. A coucher, il n'a qu'à ta chambre nanga. On a dit qu'à tout pour l'élé. Azui va prudence à boire qui na chambre nanga, et puis à filmer en haut. À filmer chambre nanga, à gagner en bas photo. Et ce qui va être lobby nango na ye. Et notez bien, à Saliango, na copine na été. Pourquoi comment camarade na moko a témoigné ma. Monsieur Josper Oloa, je suis le fils de la bailleresse de cette parcelle. Oui, la sœur Tiffany, je suis une sœur qu'on a reçue ici comme locataire. Précocement, dans 3 mois, nous sommes déjà là, nous sommes en train de résilier notre contrat de bail. Elles sortent pour des raisons sécuritaires. Ouais, Junior, on a évacué dès le premier jour, tout ça là, contrat de bail nayo, va couper sa mort garantie. Boyaki naye, depuis une tout vendu, tout ça, il y a 2 mois et demi. Tout mes gens qui déjà la parcelle, parce que moi aussi j'habite ici, malgré maman dans le salon, on a des responsables à toi, sur la bien. Mais on a été soutenu suite à Mambo. Non, non, dès le premier jour, Junior, c'est le petit frère à sœur Tiffany. Et puis, c'était votre moteur. Et il y a des ce soir, il y a une émission. Il n'est pas ton frère comme il n'est pas en lui, c'est ma grande sœur. Mais, il y a si si vous habitez Kaza, ça là est pas naïo. Bah il a un petit frère naïo parce que vous nous vendez manger, tout faire tout. Bon, c'était le 25 décembre. Yo zala na qui je pense. Il a dit qu'il était malade, yo bien dans le téléphone. Non, Junior a ça qu'on a eu mon rôle colo, tu montes un peu vite tout à l'heure l'état de santé n'a pas bien s'il vous plaît. Si tu as même de l'argent, ça là ne soit ici na ça la pas bien quand elle n'a pas mais c'était juste pour en bon disons bon le 25 ans ba camarade nga ba qui m'a été mis balé ba benga ba copine na ba moment ko abuta kinjili akina camarade na ye to vana ki juste na ba oza ka pembe na azaleki na fille wana ko ya camarade copine ya masa na ngai ti ba 23h nga na côté pa na ngai les bango ba yeboué na ndako awa ipa na yo bazalaki ne awa yo oyebisaki ngai ke tu vas rentrer na ba 4h 3h 4h nde ba 3h 4h wana bayeba lwamuki bakite mpa na nga na se po to ala epa na peut-être soki oyo oya okuta bango na ndako esala bien te nde to alali moke na sale mpa na ngai vers ba 5h abimisi fi yango azwi moto akei mais
bato bakushaki ezalaki ye na fille wana nde balakaki bon ye ayebisengaki bandosa mwa tiraillement na fille yango na ndako na chambre nde soki huile moko ezala na chambre ekweyaki nde esopaneli na elamba wana bon j'étais vite surpris nayoka yoyebisangaki yo ozoyebisangaki na batémoignage junior ke mafuta wana soki basopelaki kuna bon ye ayebisangaki ezalaki na ndako akuti nde eza boye na regrete fort efr ye akuti su bapréservatif na beti banini la personne qui oyo anda obenga ayebisi ke Fabrice oyo yaki na mwasi no boye c'était moi ye ayebisangaka na couvrir relation na bino na ye mpo yo ozwa ye te e okanisa te eza ye asala ndeti abengi camarade wana ayebisa ye ke yo yaki ya nga nazobela na lali ayokoti na mwasi na chambre eta biloko otiki na chambre c'était moi qui l'avais appelé. Certes Tiffany vraiment bon je ne trouve pas moi je manque des mots même de tout ça les résiliation contrat locatif oui et choqué je suis une certes au Vandinaye il y a pas eu de problème un échange de paroles avec Namutu elle sort le matin rentrée le soir soka Kutibino bonsoir soka Zongi Azananda pour vraiment je suis une sœur qu'on n'a pas eu de problème avec lui avec elle plutôt et ce qui est arrivé et puis Nazo Bimananda c'est une belle maison on a même les images hein? mais Abimi Nanda coûté pour que soit il y a bébé na bailleur na ye soit nini mais Abimi Nanda pour une raison la sécurité que awa nde ba komo lukisa oui elle n'est plus en sécurité elle préfère quitter ici parce que batunya soda ba vie résidence ni awa biso pe to bangi ke nda comme na ba problème na ba boye ntako ya pe awa asali pe mabe biso ba bailleur nde to na problème yanga zo longa awa aki débrouiller ailleurs à l'autre place à vendre monsieur asali mona copine ya été na sali yango na une fille kaka timbango bango accoucher na je viens le matin 3h du matin na koti na maman wana to koti botolala na tongo na kitike na fly j'entre comme ça je trouve que ma chambre était débâtie lit et baby ma prison soit boîte je demande maman la Tiffany ça c'est quoi ça biloko na yebi yango te pour lui nakoka koloka soni nalongolaka biloko wana sans pour autant natuna ye alors l'air que bakolekisa yango na internet na confession ninga uta kosala bongo mama nakoloba oui nga mpe namonaki biloko wana heureusement que j'étais présente natuni le frère nabi qui a touché la femme baprésidence oyo namoni babwaki nga na chambre nga nasali yango ayebisinga bapaster wana otindaki ngai pour que nakende kotuna nake renseigné nazala na bango mpona yeba bandaki bazolukiso baboma yo baza na bakisi bafrappe ngai spirituellement kutu moto ya kotika ngai eza camarade na nga nde ntango nakotaki awa benenge nakofine meme ndako na nga eza nango mwa mikoke donc soki moto azokota okokomprendre ke moto akoti awa comment est-ce que yo camarade na yo kotika yo epuis camarade akouche mwasi na chambre mwasi yango azomona ke foto oyo eza ya ndako ya mwana mwasi chambre oyo bayo kokouche ngai eza ya mwana mwasi mais quand même ya mwa akouche ti asilisi frère junior po auti oconfesse amonaki na garde yango je prends nazwi baprudence wana déjà utilisé na non utilisé na boîte yango nazwi drap naliki yango na sokoli natangi lorsque tokomi na ntongo lokola mission na ye ya suka ya kosala ezalaki wana ayebisi na sœur namoni nazongi epa na biso parce que wana le 26 le 26 donc disons tokomi na ntongo le 27 abi na nga nazongi epa na biso nakobanda koyaka kaka nakobanda koyaka kaka mosala c'est ok comme nakomaki na bout ya bapatience ya babiloko akoma kosala négligence ya mosala parfois 10 semaines aboyini komonte émission je suis toujours calme nanda koyeba te pourquoi nzoka nde ezalaki mission akeli avant kutu akende je lui demande nabengi monteur moko un ami aya nafuta ye express pour ke asalela nde l'émission bolanda même le frère ngo akoleka junior a répondu insolemment na kanda
nayebi te tala bavideo kaka kuna oza montere tala yo moko kuna mais yo okomonte te ozokende naki so moto akomonte biloko place otie alakisaka limake lorsque accueilli bien aimé dans le Seigneur abenganga te alobi eloko te ekomi le 28 frère abengaka ngai te natikali na kese nazotikali na bapoint d'interrogation ya koluka banani oyo bazolukanga oyo frère junior atangelaki ngai te bazoluka basalanga mabe bapesaki mbongo akutaki bafiche ya évangéliste jésus bolandi ye ndenge ye moko alobi nakutaki mutasuka abengaki nga site le prophète atangi mpe na nkombo ya prophète wana ndenge ye moko atangi na monoko na frère akende abengaka nga te naye kobenga le 29 nabengi bapo abotinga nabengi conseiller na nga nabengi mama na utaki poto epuis nabengi na ndeko moko tozalaka naye comme batémoin wana déjà ekutaki nga nazalaki na retraite nakotaki retraite na ngai ya 3 jours na explike bango bino bozolia bozolala enga naza lese oyebi bien makambo junior abetelaki biso e bazolukisanga babomisanga bazolukanga basalanga mabe na ndako wana akendaki akutaki foto ya évangéliste na moto asuka abengaki ezalaki le prophète bato bazolukanga eza baprophète onga na sele na bango bémission. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Dès lors mon papa alobi c'est pas un problème eza kaka misanga ya bato basali naye bakolonga te si réellement eza baprophète wana osalaki na bango bémission eke yo ozoreconnaître ke bakosala mabe te mpo oyo oyebi bango te omona bango kaka mbala moko tozozongi mpa na bango ozokende ozongisela bango $110 oyo bapesaki yo pour que osila na mpe yebisa bango vérité pourquoi okolekisa émission na bango te. Bien aimé dans le Seigneur, tout est enregistré. Dès que tu commis par un prophète wana bolanda comment tant tu commis prophète en azoye baté na bandaki ko enregistrer parce que zaki na numéro il y a un grand homme de Dieu azape moko yebani na kati ya bila Kinshasa bolanda comment na bandaki ko enregistrer solo na ngai na bango. Merci. Le soir, on a la bimi. Et comme il veut 23h, mon caméraman, Azo Benganga, ou Atikalaki, ou Nayakinete. Il m'apprend, Bissel, il y a un problème trop sérieux ici. Je lui dis, quel problème? Abi oui, Naouti Nalisanga va pasteur mon bout. Va pasteur. Abi, il y a Kalobinaton, on va en parler. Le matin, comme Nalala quitté Nazakina Siamangai, émission no yango déjà salmon émission no yango dana sala ngokana émission salma déjà alors il m'apprend le bi c'est abaol mukisanga abaol mukisanga nan abi abanjo la kisanga ba preuve ba photo abi hôtel au qui nord c'est l'émission yango hôtel Nathalie nabi oui hôtel on a qui nord c'est l'émission yango. Je vis, il y avait un papa là, en barbe noire. Il y avait des hommes de Dieu. Mais oui, mais mouton a une émission. Ah ben non, mais la masanga. Non, même prophète Glody wana na moni wazaki na vidéo, il a pas la masanga. Azobi, moi c'est vous tchaki ça qui a masanga na mapeka. Azobi misalis masanga moko. Oui. Non, excusez-moi. Ah bon? Abi, yoka likambuzawa. Ma prophète na babengi na balobi na ngabo. On m'apprend que parce que le soir là, na soir na kina ye caméra. C'est comme tu es devenu impoli au longwe. Koya son salade. Alors, ye abengi camarade ni on a kina ye pa na bino. Oh, vous allez kini caméra na filmer ki dimanche. Abengi abisser à longo lingai. Maman bi a longo lio à 4. Après quelques minutes, bino bobengi caméraman nanga. Oui, ici il y a kana kasa vubu. Place un tel. Il y a oui, il y a des preuves, tout il y en a.
Alobinga aye bibinoté. Abiboya. Après, appelle, j'en ai tout. Une explication avec ses preuves à la Vous avez les caméramans qui avaient dit qu'il est venu chez moi, il a trouvé des gens. Il est où? Oui, il est là. Tout relaté là. Par après, à l'objet, j'appelle, il y a camarade naïe. J'appelle, il y a camarade naïe. Camarade naïe, mais il y a tout ce zélo awa. Si c'est qu'on a été pour nani. Lena moni ya bengi ngana bi aya mso eza copie ya msala toke nous filmer. Il a s'est déplacé ayaki vers vous. Lui ne connaissait pas l'hôtel en question, mais il m'a montré des photos. Il était dans l'hôtel. Akangi yo photo, akangi bapaste tout bazakiana. Akangi na yé moko photo pour la tsekata na katia. La flatuana. Abi c'est rien a commis. Ils m'ont dit prends de la bière. Abi ngana mina. Babi botuni. Est-ce que vous avez la posa ya kobonga? Oh. Oui. Il y avait mais on a une preuve, on va filmer. Tu peux montrer des preuves? Non, voilà, il y a mon il faut nous montrer le bas, surtout si tu n'as pas qui s'y est mon. Pas à l'aise à vivre. N'a pas qu'on enregistre ma lobané, mon abana, les rayons sur le belanga. Écoutez, madame. Oui. Je veux ceci. Vous appelez tout ce monde-là qui ont parlé des choses. Moi, je suis un homme de Dieu. Quand moi je t'ai appelé, je t'ai dit, viens, on va faire l'émission. Je t'ai venu chez moi. J'ai trouvé ma femme. On a parlé avec toi, on s'est limité dans de prendre des émissions. C'est comme ça qu'on s'est limité. Tu m'as envoyé le caméraman là. Ton caméraman là, il est venu le dimanche. Il a travaillé chez moi. Je pris $50, je lui ai donné. Pour qu'il te ramène les images. Qu'est-ce que moi on s'est dit le jour que ça Non, je ne lui ai pas donné par rapport à l'émission. Je l'avais donné pour l'encourager au travail qu'il a fait chez moi. Il m'a dit, non papa, je veux commencer à te faire sortir les CD des prédications et puis d'autres images, nous allons commencer à mettre ça comme vous avez parlé avec... Moi je dis d'accord, c'est pas un problème. Le lendemain, je vois son appel. Il m'appelle, il dit, papa, je viens de parler avec la sœur Tiffany, elle a dit, si tu as des programmes de prédication, que je commence à prendre des images, que je lui ramène le CD. Moi je dis, ok, j'ai d'abord le programme de prédication. Il commence à venir chez moi. Quand chaque jour qu'il fait il filme, je prends $50, je lui donne pour l'encourager. Quand est-ce que moi je commençais à trouver que c'était un peu des aventures? Il fait des images, il a promis d'amener les CD. Il amène le CD, l'autre copie reste pour vous donner, et l'autre copie va commencer à m'amener comme maquette de ce qu'il a fait comme image. Je n'ai jamais vu ces maquettes-là. Hier, il est venu chez moi. Que vous êtes fâché, que vous faites de... Lui, il est en train de filmer, que je ne donne pas l'argent de l'émission. Moi, je dis pas. L'argent de l'émission, moi, je ne peux pas donner entre tes mains. Parce que toi, tu n'es pas le journaliste. La seule personne qui a le droit d'avoir l'argent de l'émission, c'est celle qui t'a amené chez moi. On était même à un milieu où on parlait, on était à la résidence du pasteur. Il ne savait même pas là où on était. Lui, il est venu jusqu'à la maison là où on était. Moi, je ne l'ai pas pris. Je me suis fâché, dit, tu ne peux pas venir. C'est comme si tu m'as filé pour arriver là où je suis, parce que je n'étais même pas dit que je suis ici. Les journalistes, là, les caméras, on l'avait grondé. Comment il a su que nous on était là? Deuxième problème. C'est le même journaliste qu'on avait chassé? Oui, c'est le même garçon là. Quand il prenait les images? Oui, on l'avait chassé. Le deuxième problème, il m'amène un monsieur. Ce monsieur-là, il a porté une robe blanche comme ça. Il a fait scandale. Il m'amène un monsieur. Ils disent qu'il travaillait chez toi, c'est ton informaticien. Toi, tu ne le payes pas. C'est lui qui m'a appris. Ils sont mal payés. Ils sont venus chez moi. Que moi, je les soutienne. Qu'ils ouvrent vos histoires ici avec $3000. J'étais moi et ma femme. Je paie. Écoutez, j'étais avec 3 personnes. Vous avez vos histoires que vous achetez, c'est à $850, c'est $800, les caméras professionnelles. Il y a un papier qu'ils ont écrit ces choses-là, c'est chez moi. Tu as compris maintenant les choses qu'on disait? Oui. Est-ce que ce petit ne peut avoir un problème? Pourquoi tu l'as chassé? Il est revenu. Écoutez ce qu'ils m'ont fait, Badali. Je les ai donnés hier avec mon chauffeur. Je les ai donnés. J'ai dit, j'ai quelques CD qu'on m'avait fait. Parce que chaque jour que je prêche ici, les CD sont sur place. J'ai dit non. Comme je vais récupérer les CD chez Dad ici, je vous donne $70. Allez-y m'acheter un DVD. Ils partent m'acheter un DVD à $25. Ils arrivent avec les DVD ne fonctionnent pas.
Et deux, avec mon chauffeur. J'ai chassé mon chauffeur hier. Génial. Ouais, génial. Hier. Moi, on était à la résidence du pasteur. J'ai dit, vous avez les DVD, nous avons les DVD. J'ai dit au chauffeur. C'est un mot fait. Pour comprendre là-bas, il faut que je t'oriente. Si on ne t'oriente pas, tu ne peux pas arriver. Mais je vis les mecs. Mon centenaire m'a dit, papa, il y a une caméra. Kabongo. Il est là. Caméraman. Moi, je tout le tout le processus. Moi, je tout les hommes. Je n'ai pas Ils m'ont montré des choses. Maman, maman, maman. Il y a un problème trop. Ils m'ont dit que. Maman. Donc il y a la tentaille. Il y a ma prophète. Maman Tiffany. Je vais vous écouter ce que je vais vous dire. Ils sont partis acheter les DVD. Il est revenu avec les DVD. J'utilise les DVD ne fonctionnent pas. Je prends mon chauffeur, je dis tu vas me montrer là où vous avez acheté ça. On arrive là-bas. Je les demande. Je t'avais dit que moi ici quand tu prêches. Non, juste les DVD pour les DVD là, pour utiliser les CD pour mettre en place, les lecteurs. On arrive là, les gens là disent non, ils ont acheté les lecteurs ici à $25. On les avait dit que ce lecteur a un problème. Il faut mettre ici, c'est les hey, ici c'est quoi là. Ils avaient accepté. Et deux, ils ont accepté. J'ai dit, ok. J'ai dit à mon chauffeur, ok, c'est pas un problème. Ce matin, il m'appelle pour me dire que son enfant est sérieusement malade. J'avais dit qu'il vienne, on va l'arrêter chez moi. Il est venu chez moi, il m'a vu de loin. Je venais avec ma voiture, il est sorti, il est parti. Ce matin. Donc, moi, j'ai appelé Zachary. Zachary m'a dit, bon, je ne sais pas si tu suis bien nos émissions. Et lui, il m'a dit, non, elle prend ces derniers temps, elle prend seulement l'argent des gens comme ça, elle fait des émissions, ces émissions, elle ne passe même pas. Elle est tentée de faire des aventures. Voilà. C'est à elle qu'elle est. Voilà. Lui, les garçons, Kabongo. Mais ton émission est là. Vous voyez, non, si moi j'appelle ma femme maintenant, elle vient, elle va vous rencontrer tout ce que moi je vous parle. Je peux même ouvrir l'internet. Vous verrez ton émission. Il y a ton émission dans l'internet. Bango baye na vous voulez vous opposer. Il faut baza soki na bayebi msala bonde basala papa natiaka kayo moko yoka. On va le prendre avec léger, il va venir ici tout de suite. Écoute d'abord. On va laisser vos Panzabino, ils sont venus chez toi, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Oui. Ils ont venu chez lui, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Vous ne voyez pas que j'ai commencé à éviter. Alinga Bomo, Basé Belé, Baza Bassassin. Donc, Bilamba n'est pas bien. Kabongo, ndeni. Mais yo ye pa nango kemba mo bendeni. Yaka siko, yaka pas pasteur Guy, na on peut sombongo, bossa accélérer va ces derniers bima ponga na voyager kala mingité. Naza pas pasteur Guy. Na bureau na yamba batulelo. T'es pasteur fidèle, t'es pasteur Guy Daniel. Aux un niveau ni. Ah, c'est ça. C'est un garçon au Kangaï parce que eux ont sali le papa Gondi est-ce que vous avez dit na Gondi nazo liate na bali ko expliquer bango nazo betela bango le pourquoi ndenge monadi wana na boyi kotia image na bango parce que bango bino bozolukisanga bobomisanga naza na bapreuve na bino monteur na ngai le frère junior aye koyebisanga wana le 29 décembre yana nde dans le Seigneur monteur na ngai aye koyebisanga ke bozolukisanga bobomisanga na kotia video na bino te papa nga nayebi bino te mpo bolingi bosala nga mabe bolimbisanga mpo nga nazoyeba ntina mosai na nga mabe te na remettre bino $100 na bino plutôt $110 na bino bopiaki ngai et puis émission na bino yango oyo dès lors bapaster wana moko na bango asiko tokenda kokutana ye le prophète autaki zambi nde abandi obetelanga lobi no
comment on a colonisé la bonne chose, on a pris une année, oui, on a pris. Abino. Mon toya qui n'a eu mon colaniboso, donc l'ami à Junior. Abi mon colanda qui a yaki na un monsieur à la tête qui robe ya pembe. Frère wana, ba yaki pour basali la ngai site. Ba koma ki koloba ba beno ko landi ndenge prophète wana lo. Na ba ne ko c'est mon sang qui va envoyer. Ba sengi biso to pesa ba mbongo. Donc disons bongo ngana bolaki, ba Junior ba tena ko senga bango, ba pesa bango yango. Ba landi biso ba kono filer biso mikolo nyoso kutu. Bakoma ki koya ko filmer biso isika nyoso tokende koteya balike yo moto tindi bango camarade ya Junior akomi déjà na ba 450 $, ale na kombo na yo pour chaque fois filmaka biso topesaka $50, chaque fois filmaka biso topesaka ye $50. olandi conversation ndenge eleki alobi po tokende mosika te montere explique nga bandeli na biso kotala alobi zela tobenga ye aya abaki na bengana ki ekuti parce que namonaki te azoya kofilme ngai me ayelaka nga bavideo wana te tobenga ye aya awa mpo tosambisa makambo yango ya nene sur place abengi camarade ya Junior ayebisi camarade ya Junior botininga lobi babeti lisolo nini ya kofungolisa site na bapaster bato lisolo na bango na bapaster wana oyo bango bamemela bapaster wana ezalaki nango kaka ya kofungola site lisolo koboma Junior ye moko ayebi mpe lisolo place basimisaki ye papier na bacontrat oyo basimisaki na bambongo bapesaki na enveloppe akati ye moko Junior ayebi place azwaki yango papier apointe note bien ke nakutaki abiche ya évangéliste mpe na prophète abengaki nga na suka le na bimi na ndako wana l'ami ya Junior aye bazwi ye ti na plaque place pasteur abandaki ko prophète wana autaki zambia banda kofanda biso papa na ngai abotina mon père biologique conseiller na nga mama wana autaki France tokomi ti kuna bien que tokomi kuna prophète abengi bacamarade na ye nyonso lorsque tokomi kuna prophète atie prière olanda ndenge prophète atiaki prière pakienga na banango za bapreuve wana nyonso Maman, bonne. Bon, on va d'abord prier. Seigneur, merci pour ces moments. Je bénis tout ce que nous allons parler ici. Que ta présence soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, moi j'ai appelé les frères par rapport aux dossiers sur la vie. Par rapport à mon mari qui se met à tirer pour un à la témoin à témoigner. Sur la parole de la mafuta, vous avez témoigné. Yo ya oza ba image pana na opio bambo. Mais yo que banga na parole ni mafuta suna ina inisible na mama kisi frère. Ma ngai nanyo na lo ba te na lo te na lo. Je vous aide tout de suite car moi quand on va basi ba kangi yo ndovani. Papa na lo. Car ndovani basi ba kangi. Même si tu t'es juste à lobby nanya. Prophète. Lorsque le prophète a dit prière à Bani Kotuna camarade ya Junior ou à confesser l'union. Wana le 29 décembre à Tounié, frère, bino boya ki na ndaku na ngai. Bo filma bo kanga ba photo. Bo kanina ba paya na ba photo. Bo kena ko bisa Tiffany ke nga na zo bisa Tiffany na bo misai. La mia Junior azo kamwa parce que amonaki ata kutu place Junior akangi ba photo te elekeli ye oyo kayi moko ndenge azoloba ti Junior alekeli nga na mayele travail matipalité. So moi qui m'a mon travail, na travail matipalité, na ngata stage pas na yi, pour na associer au travail pas na yi. Mais Junior asa ina. Asina ah. Sala mo hello, ni na bo. Nai allo. Tala. Ye Junior da do bisa be yo do do. Azisa. Ela mo ko ndi. Nakata mutuka. Nani baite? Nakata mutuka. Ah oya, ndelo la question na ya go fait. Oye, depuis ma peine à Dieu, et pendant hier. Wana o. Je suis ngala tu yo, tu ngala tu mutuka yo ngala ngala. Ko 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 ko. Ya.
na mutuka le bozo ya olobi ni non mana jamite ngala matifani ya to ninga bike ndenge nini matifani ozo kutana ndenge bike na zo kutana ite mikolo lukuta mabenga pena okena ngasu kuna depuis tout travail on ngana fondation ana bosala taji ozo mona ngana essaye pour moi c'est les jours tu as pardon même ce boité pardon non c'est mon pardon boité c'est ça que nous na su elo tu na sala ke elo kwa na prophète na zo ba no boye osambelaka Damu bio boyage pana na boka na ba photo ko sala na boyeba kite photo te na photo te c'est fini prophète na iso na kango photo te na kango photo te na kamera na mimi na kango photo te uzura na mati na o échappé te mati ba na vida o kimena mana espero ila c'est un prophète, nous travaillons dans la maternité pour la manière où ça se passe. Mais comme nous travaillons dans le début, il y a un il y a un peu de sur une matrice. Dans le psy, vérité. L'air ya junior l'air a ebisi yoke nga la futa ka été. Pona nini yo ya ebisa nga été ozongela ngati. Non, siko yo na futa junior na yo. Junior so betinga wa bena yo esinga bena no kubuta no kuwa olobani que fait yo yebo obotola ngai na makambo ayo hein obotola ngasi do yo DJ apesi junior c'est ça pandi avec komi bale basali bona junior papa oh junior akangi na ye mo photo junior akangi ye mo photo alangwe akangi tomoni photo na ye junior akangi na ye mo photo na bino nyonso na ebeke le papa okoti na lobini papa pe ozalaki ovandaki na mona photo na ye junior akangi yo akangi na ye moko akangi bino donc junior aleki ya mayele Suivez, écoutez, voir une seule chaîne www.lenazarientv.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa.